Bonsoir, c'est bien moi, votre sœur Isabelle, en France, en direct de Mulhouse. Naye lisusu liboso na bino ko répondre na motuna oyo eutaki ko tunama pa ya papa na biso Lumière Kambulu. Pona ko répondre na kubanda lokola bomesano na linga ko saluer bino lisusu mbote ebele epai na papa Lumière, mbote na bino pareil bande konanga auto sala kana bino partie ya réflexion. Mbote na bino ba abonné na biso na linga bino mingi. Papa Lumière, naye ko répondre effectivement de l'antikolo balamutuna. Pona ko benga ma ba petit, papa esala maka mingi et pa bino ba papa. Rarement biso ba maman to benga na aka ba petit, très rare. Toza vraiment na tendance on est ko benga na ba petit te. To benga na ka plutôt sœur, copine, yaya, ça joue rôle entre nous les filles. Mais ba papa binonde bozala ka vraiment na habitude wana bolinga ka eloko wana mingi petit na ngai. Vous voyez? Mais kobenga ma petit papa Lumière et puis ko tomber mabe et moi peut tomber non mabe te. Et tomber mabe na sens ni façon de parler de la personne, façon ya kobenga la petit. Natala qui signification à petit et ça tellement vaste. Mais na joie ka mike na kati. Mais eloko pene l'axi makati de petit et c'est eloko moko Dimitri. Petit et ça vraiment na ko nini? E moko komaka lokola eloko moko na valeur te. Petit. Sikoyo. Soki to tomboli signification à petit wana eza ebele. Eza ebele. Eza tellement on peut être bien mukié. Eloko la eloko eza na eloko munene, eza na eloko mukié, eza na eloko eza na valeur, eza na eloko eza na valeur te. Un peu de ça. Mais loko etirenga attention ezali que façon de parler. Yango emo jenaka. Façon de parler, façon nini oyo mutu oyo a bengeli muninga na ye petit. Nazana ndeko mona linga mingi na pesi mbote place azali mama moko bien. Mama na loba nanga lobi mona nangai. Omoni bonjour oyo. Eza na kaka moko, mais koko mape mibale. Eza na kaka bonjour. Mais comme mibale, et comme mibale ndeni. Soki na ye, liboso na bino ba abonné na biso, moi na ye na bino bonjour. Est-ce que vous allez bien? Na linga bino mingi. Soki réfléchir ezali pour ba moni bozali. Mais soki pe na ye, bonjour, bonjour. Et comme bonjour mibale. Et comme bonjour mibale, ezandenge moko na petit. Petit na ndeni. Oh petit yondeni. Vous moni hein? Tonalité et changer les cambo yolingi koloba. Et tension et changer les cambo yolingi koloba. Donc, ezana ba petit nanga mususu yaka na mépris le kona likolo na yango. Mutazo benga petit pona ye mépriser yo. Façon yeli yo. Suko wana ndimte etombaka bien te. Biso nyonso, mutu nyonso za petit ya mutu moko quelque part. Mutu nyonso za petit ya mutu moko quelque part. To bandaka ki petit ya mutu moko quelque part na ndako. Ngana zalaka petit ya nanga moko boy. Vous voyez? Mais ngai pe, nazala petit nanga. Petit frère nangai. Mais grâce moko boye oyo biso tozarango. To benga maka na kombote. Ezali éducation chacune et place au koleli. Biso pa na biso tondo bengana ou bien to bengana ka jusqu'à lelo noko tantine yaya karandewana. Vous voyez, il y a des fois même et puis c'est comme mais les gens non, c'est comme ça parce que papa na biso noko benga basi nyonso ba maman. Mibali nyonso ba papa. Suko biso le tokoli tokomo bota
to komi ko benga tellement bana nanga ba ko benga grand frère nanga ou bien petit frère nanga noko ngape na koti kaka noko ndeko nanga na ko benga ye noko ya ko benga ngai donc ezali signe ya respect. Mes frères et sœurs, je vais vous dire quelque chose, que respect est à la réciproque. Même na bana na biso. Les lois qui manqué moi na lobi manqué lobi no manqué. Ako koma na jour so ko bosana akolekana. Yo moto la ki si nzela wana ya monkeri. Yo la ki moi na nzela wana ya kozanga respect. Vous voyez? Donc ngana lobaka mingi luzito ebongaka bolimbisi ebanda na mukolo. Soki mukolo yo respecter mwana respecter. Et okozala même aimer. Et pas bazana ajasi devant. Okozala aimer et respecter, considérer aussi. Soki mukolo oyebi ko se respecter te. Tu te crois toujours likolo ya baninga. Parce que baza la miki ou ba petit frère na âge ou ba petit tiers, je vais na tombama. Oye tombola yo e ko kitisa yo. Oye tombola yo ko kitisa yo. Bomole bande konanga. Système ene zala mingi. O sentir bande bazo ko bengela mutu petit obite. Ah, ça la pe bongo te. Ah mukolo, tu peux no bengela ondenga. Ah, peut-être to boite mais ça la ngoma kopra. Nana ya muna lingaka. Ya benga bato. So moni muninga benga ka. Ah. Na lobi angote. Abenga bato ba master. Yaya na piombote. Andeni master na ngai. Mukomiso na kuta mesika wana. Na tuni moto babenga ki master ngabi wana master na yo habite avie moko cool avie na respect vient na respecter abiso ba petit frère na ye mais leli ya bengi petit wana ndenge nini master oyo na terme otozolo ba fois benga ma petit ya zone c'est vieux ça va azo donc amitié ne sika na ya leki parce que ya apprécier respect malgré bolenge na ye. Et ça la kaisengo. Ata biso ba maman. So kuta na yaya moko benga kayo yaya. Ako benga pepe leki na ngai. Abenga ngo tellement bien. Abenga ngo tellement bien la douceur et ça le mutema bien. Malgré de na chokolo ba au début, ça joue pas vraiment na biso ba maman. Ça dérange pas. Pour ce que ben ngai petite sœur, sur la petite sœur, non, ça me dérange pas. Ce que ben ngai petite sœur, tant que je peux le faire na moulaye na munene, na mukuse muke, ça me dérange pas. Et le ngoli kiboya na nga pas petit frère na nga été. Et le ngoli kiboya na nga été na baiba benga kangai yaya. Est-ce que bande rotozo se comprendre? Mais il joue un rôle mingi pa papa. Et ça la kanango penza kitoko mingi te. Kiyaya, ça dépend aussi de notre respect. So vous en yaya moko bazala ka penza bien. Ngai nazana yaya na ngai moko. Je le salue. Azana Angola. Bayawar bazalaki misato mibale ya mibali moko ya mwasi yayo ya mwasi ndo benga ngaka na kumba no tumbulela ngani na mwana mkie. C'est fou. No comment déjà maman e mona oli kana mwana ngana mukongo odi benga ngaka na kombo na ngai akubenga ngana kombo oba no tumbulela na mwana mkie. Mais orina silika ça me faisait plaisir, ça me faisait rire. Mona tane na mbesi kanadi. En tout cas, ça me faisait plaisir. Parce que je savais qu'elle blaguait avec moi. Et maintenant, qu'on bien bien. Et ça, bah, moussou sonne les élèves, yo, voilà, ni, aux autres là, te, non, on peut aller sonner les aïmois, les autres qui m'emballent, on a boula.
Au moins, mais ça fait plaisir. Vous voyez? Donc, Naisengo. Yaya Mokubo azo takine petit tueur nae. Yaya Mokubo azo takine petit frère nae. Avec joie, avec respect. Respect est allé réciproque. Ce qu'on pèse au kosoa. Et ça peut être le quoi la bolingo. Au pèse aux huiles. Au pied aux oités. Donc, papa Libière, Motuna Nayo est bien. Motuna est bien. Mais malheureusement aussi, un autre côté, je voulais aussi. Il y a des gens aujourd'hui parce que Azana implique par rapport au grand frère, Alinia tombe malikolo yaya. Polimis. Alinia tombe malikolo yaya. Bon, ben, attends, mon jeune frère. Eh, ben, un cas fois que tu as jeune ou un té. Tant on sous, ayebi que on a un grand frère naïe, mais tellement y a tombe ami par rapport grand frère wana alongoli ki ya mutu wana atia wana se anga tombo ma te bande konangai mulai munene kitoko mbongo ekoki kolongola ki mukolo ya mutu te ekoki kolongola respect ya ba ene na biso te. On respecte toujours nos aînés. Toujours, on respecte nos aînés. Il y a des fois, bah, aînés, nous perdre respect parce qu'à cause de bango moko. Bah, il y a se respecter, bah, il y a garde d'unité, il y a âge na bangote. Mais, malgré tout, on respecte toujours nos aînés. Et ça l'a bien. Et vraiment, ça l'a bien. Donc, ils ont une contribution nangai, au bengal petit nangai, petit yo, ils ont quitté côté. Et à quitté côté. On est si ça quelque part, les petits yo là, valeur, aussi ça yo valeur, yo mutu utiliser terme wana na arrogance. Arrogant azalaka ya mutute. Mutu alinga ko mépriser baninga ala muninga mutute. Tout ça là humble et ça là bien. To continuer na réflexion papa Lumière merci nzambalo la abate la bisonyo so auto ça là partie ya libota ou réflexion. On a to kutani à la prochaine.